Bonjour, bonsoir, bandeko na biso nyonso o tolandaka HM Kim Clever. Na lelo toye na lisolo moko o eza kaka ya comédienne na biso Mama Moseka o biso nyonso toyebi na kombo ya Bibiche Moseka. Lelo tolingi to partager na bino po makambo o ezoleka na media eza vraiment pasi mingi ezosala soni na communauté na biso. Kotala lelo Mama Moseka o biso nyonso to respectaka o biso nyonso tomona ke bakoki kopesa conseil epa baleki to bandeko o bazoya na nsima na bango me koyoka lisusu masolo ya boye ya propos ya bango ezopesa vraiment pasi makasi. Na temps nyonso o Mama Moseka a passé 20 ans de mariage na papa ya bana na ye. Mais lelo andimi a gâché yango kaka boye pona kolanda mobali oyo aza na poto précisément na États-Unis. Vraiment eza mawa mingi to changer mentalité na biso kotala lelo tozaki na problème ya Priska eleki to pemite we salaki pasi mingi touchaki vraiment mitema. Mais lelo toyo koyoka susu ya Mama Moseka vraiment ezosala pasi mingi bandeko na biso tolingaka bino mingi totalaka bino tolandaka bino boza wana po boyedikaka biso bato tozotala bino na bana na ndako mais kotala boye koyoka bino na basango boye ezosala vraiment pasi mingi na susi na mitema ya biso bandeko oyo tolandaka bino. Mama Moseka lelo andimi atika mobali na ye o alekisi na ye na ba moment ya malamu ba moment ya pasi na bana o baboti bango mibale mais andimi atika ye pona kolanda soi-disant homme marié o aza na États-Unis. Homme marié o aza na États-Unis oyo ayebi même pas vie na ye lolenge ni oye alekisi awa na poto ayebi même pas soki pe akosaki ye aza divorcé toyebi te eyebi kaka bango mibale. Mais Mama Moseka a préféré atika mobali oyo o tobengaka mi de souffrance o bauti ne mosika toyebi te so Mama Moseka alandi nini soki pe nzela ya poto ka toyebi te po lelo kotala Mama Moseka koma okende déjà Chine donc lobi pe Nzambe akoki kosala ye ngolu ake pe États-Unis na propre mbongo na ye azongi pe lokwa tozomona baninga mosusu mais ye a préféré atika papa ya bana na ye pour que kolanda mobali o aza marié. Bandeko na biso ba comédien poto eza kaka nzela mobali te fois mema yo to mwasi lelo mwana oyo boti pe akoki komema o na poto lelo mbongo ozoluka pe ekoki komema o na poto eza fin du monde te eza paradis te bandeko na biso eza nzela o mutu nyonso koki koya beti tour na ye azongi soki po lingo tikala otikali mais toyango na ndenge moko ya bosembo na nzela ya malamu eno ya kozwa lelo mobala bato lelo ozala sali na mutu moko boye après lobi omona esimbi te eza malamu mingi te. Lelo koki koya pe Mama Moseka esimbi te lobi pe okutani na papa bana no la poto wana vie ebongi avandi ntango mosusu bien yo lelo ozosouffrir tala nsima mama tala nsima tala bana na yo esika bowuti na mobali na yo batela libala na yo lelo yo na papa bokoki koya pe poto bosali to bozongi botiki pe bana soki bokovanda pe bovandi bozolandaka nini Mama Moseka oyokisi biso soni opesi pasi makasi na biso bato tolandaka bino ya Priska esili te bato balobaki awa mitema likolo lelo toyoka Mama Moseka yango bandeko na nga mpo toloba mingi te toyoka nanu voice oyo mobala Mama Moseka tindaki lolenge Mama Moseka azosalela ba comédienne jalousie po basuetaki soi-disant
futur marié wana oyo mama Moseka azweli biso atindaki nazosala jalousie mpe Gabriel Karine ya Mado biso nyonso toyoka ebongo tokocontinue émission na biso nsima. Merci beaucoup tolanda nano voice oyo. Relation amoureuse moko na mta théâtre wana eza ngate quoi. Bonjour chérie, nabengi trop namoni oyambi te namoni lokozaki na tournage sekenge olobaki se ozala na tournage obi okomi na ndako nango boyamba nga très bien sans problème très bien nalinga kaka nameka mo moke korectifie likambo oyo ozoloba nanga toujours ozotelebelangaki oregrete nazali trop relation bata théâtre et voilà eloko wana ezodérangenga fort moni naloba no boye nga nazali muta média donc naza na relation moko te ya mabe docteur bana mokuse relation amoureuse moko na muta théâtre wana eza ngate quoi oyo basouhaite nga bajoyeux anniversaire à part mutu ayebinga ezali Gabriel ezali Karine na lisusu namonaki ayebinga place wana oyo titenga video nazoloba Gabriel tozalani tro na Luanda na bamira esa tutu na baétoile nga na ali mutu tozali kosala ma baproduction masala nga sosala baproduction ale biso toki fanda kota baimage montage wana bateka basele na wana baweza kikolo wana tutu wala toza na bonne relation na bango balipati basi atula ko tozala na ye awa bango tutu na bonne relation pour ça on mina balona presque on sur la Luanda nga longa kinkala na yebi ata moi théâtre te kini non nyonso to ba longa na Luanda ba vide loin ba dadi kambala kufa ba lava to ba na Angola papa Louis malgré que ye peut-être on se coulane trop peut-être mais à partir de masana moi journaliste flamme aza pasteur boyini mutu minga ndo ya bango kana maison na ngai mais tout ça fana kusula mite balema bana tu wana donc média za oui bandeko na biso wana biso nyonso touti kolanda audio o papa oyo papa atindelaki mama Moseka oyo tobengi na kombo ya Bibiche Moseka commentaire mingi ya kosala eza te parce que biso nyonso toyoki déjà lolenge nini yango elekeli et bozela la prochaine émission nde toya kotela bino conversation nyonso ya mama Moseka na papa na ba dispute nyonso ndenge ebanda ekoleka na ba photo ya papa oyo eza comme preuve ya makambo nyonso lolenge yango ezolekela. Merci mingi bandeko na biso wana tokutana na prochaine émission oyo nan ba s'abonner te bo s'abonner bo partager bo commenter bo aimer ba vidéo merci mingi nzambe apambola bino bye.